m'a escroqué 3 semaines de ma vie en me faisant travailler gratuitement sans me payer. Au final, je suis rentré chez moi avec une contravention. Avant de continuer la vidéo, sachez que sa femme Lise Manzambi m'a bloqué. Tout a commencé le 20 octobre 2024 quand ma pote m'a contacté pour me dire « Ah mon ami, j'ai vu une annonce, on cherche un réalisateur et photographe. » Elle m'a envoyé ceci. Et la question que je lui avais posée, c'était de savoir si c'était le pasteur de leur église. Comme il fallait contacter ce numéro via WhatsApp, la même soirée, j'ai envoyé le message de motivation. Le 29 octobre 2024, ce numéro m'a manqué au téléphone en me transférant cette affiche. Après, quand j'ai rappelé, on a discuté, mais je ne savais pas encore que c'était le prophète Blaise Manzambi. Et pour me tester, il m'a envoyé cette affiche avec beaucoup d'informations en me disant je dois faire une vidéo d'annonce pour l'événement. Regardez ce que j'avais fait. Paris en feu. Casarema Church vous invite à un grand séminaire du 27 novembre au 1er décembre 2024. La restauration de ta famille avec pour invité le pasteur Joël Kabasili. Qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce qu'il y a à craindre? La vidéo que vous venez de voir, c'est moi, j'ai fait le montage. Et il a validé. Par la suite, il m'a envoyé ce numéro parce qu'il voulait que je participe dans l'équipe qui allait filmer au concert de Reggie Amissi. Aujourd'hui, c'est le concert de Reggie Amissi. On est venu couvrir l'événement en tant que les réalisateurs, photographes, rapport à image. Regardez les matos. Le prophète Blaise Manzambi m'a escroqué 3 semaines de ma vie en me faisant travailler gratuitement sans me payer. Au final, je suis rentré chez moi avec une contravention. Avant de... Bandeko ba bolingo eza mingi eza pasi tolanda analyse. Blaise Masatana oyo Reggie Amissi abwaka Blaise Manzambi yoka nsango wana tozana bala mike ti lelo ki prophète ki pasteur moko eza wana te ki mosala nzambe moko eza wana te ti lelo producteur ya musique ya mokili mwasi na Elisa sala featuring na Koffi Olomide. Bandeko ba bolingo bayemba célébrer Yahweh. Ah Seigneur, tala nzamba chanja nzamba kala. Zambe na moya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Zambe na moya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Merveille les amis, joyeux Noël, bonana, balobi wa telita olia bonanete, hein, mon coach. Donc na koti na kati ya machine ya usine oyo esukolaka poso wana balongoli na couche moko moni Michael Jackson tozwa bayamiki zondoka Michael Jackson alongola de couche atika nango kaka moko oyo asukaka na yango akomaka pembela ola papier nga bato olongola na couche moko. Les amis, naoki mpasi naoki mawa naoto kosala émission ya Blaise Manzambi awa Blaise Magoda Adamson mwana bato ndeko mwa mbala mati ndeko bozomona na miniature awa lisolo epesinga mawa epesinga pasi bandeko bovanda na poto je crois eza kozwa lisolo te toyebi pasi ya poto et surtout so moto wana mokanda te. Alors l'année passée ndeko na biso oyo azali na problème ya mosala azali na mosala te epuis azali na problème ya mokanda et na kati ya kogalere un ami à lui a approché pour koloba na ye que non na studio na ya Casarema bazoluka réalisateur et comme ye ayebi mosala bapesi numéro abengi
basoli na Blaise Banzambi. Ok, c'est bon. Abandi musala. Pendant 3 semaines, moi, tu as dit que ça en a 4 semaines, de presque 1 mois, on doit travailler, à bosser. Et s'attendait qu'il va signer ce contrat, malheureusement. Et Marambobano, ils allaient qui clarté au fait. Soit Bengi Blaise a évité à railler. Kosola, Aolingo Sola n'a été. Ça coûte erreur, fait un enregistrement de Congo. Kosola Sola n'a été. Bah rendez-vous à ce qu'on respecte, qu'on évite, mais misala bazo salisai. Bon, y'a pas d'un espoir, t'as la rare qui a un musalate, et puis il y a un problème à Mukanda, a eu que non, n'est pas ça musala, n'a pas de ça, on bien, bah, au foutaille. Et Blaise qu'on évite, qu'on qui met le téléphone, tout ça, ti na soukarango, bah, escroquant l'écho. Bah, foutaille bon, on a été. Il y a 3 semaines, il y a pas si à poto. Il y a peut-être soit un hiver, soit un été. Nous avons une réalité à poto. Comment on peut être si méchant à niveau oyo? Blaise en bon. Lise en bon. On va bêter la moto, on va bon. Ah, Nzambe. Bref, cause en bon ou pas, on a outé outé bon oté. Vous salissez si mutu musala. Et vous prétendez que vous avez basali Nzambe beaucoup de temps à Bible. Quand la Bible nous botangaka, ma commis le binini. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. La Bible dit ceci: c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Blaise Banzambi, Dieu tire vengeance, ya babiloko yozo sala. Lise na yo mwana mwasi. Na yo mama soki mutu wana problème na mutu bakimela mingi na ba mama awa soki likambo na mboka Congo bakangi mutu nini bato bayaka mingi obela mama Denise po bayebi ke ye ne mutu ta mosusu akocool mamu down. Lise bino bosalisi ndeko mosala vraiment bofuti ete lelo ndeko motambola na bakombo na bino. Vous croyez que le ciel sera content? Peut-être que tout va bien, mais ça bien, et ça problème te. Mais boye ba ke nyon soto lo na Bible le zolo bato buka kayango. Ma be nyon soto sala na mokili ya bato e futa maka awa. Lise benga mwana mbali wana apesa compte botiela embongo na ye. Asalela bino musala. Boza mitema mabeti na niveau oyote. Une personne qui vous a servi, à servir bino. Et puis après, boromela mbongo na ye. Pendant 3 semaines, bon va passer. En plus, ça a un problème à Mukanda. Bisogno stobi passe zala na poto surtout sur mutwana Mukanda te. Atika tamso de famille en Afrique, ou peut-être fois sunga. Parfois bateka lupa mpo yaya. Ba hôtel rande kuna bango na poto siko mutwana yosa musala, s'attendait que a quelque chose en retour parce que zande ngwana. Bino bumeli mbongo po bozana position à force ya na position à faiblesse aloba ki yango lobi bon vu que na un problème Mukanda na que porter plainte te na ko ki ne ko funda te pour risque ze balukele ba kangaye pour yo za sans papier wana to ko salate bandeko ya maweza passer et na passer message na bango karaté. Vous qui faites ces choses, sachez que il y a un Dieu au ciel. Yaya, l'obéza la Nzambe, vie baskilaka. Vie baskilaka. Et bele banzimate, que un jour bakosukarande basuka. Mokileza la Nzambe, l'obéza la Nzambe. Et lobby, bandeko, vie baskilaka. Le loko se retrouve dans position force. Moka moi lobby, on se retrouve dans état nini. Bandeko na bandeko lo ba vie baskilaka. L'état est plus fort que l'homme, ok? Des fois, quand tu as c'est parce qu'on a position de force. Ah, on a mkanata osanini. Et un adage moi ya karma et lobake. Ndeke tanga ana bo moyalia ba fourmi. Mais ndeke so akufi ba fourmi ba lia kai. Pona osala ba almete et belé. Toi on a besoin quand tu as nzete moko Pona osala ba almete belé. Mais alimeti moko e ko tumba zamba. Nzete karate me zamba, alimeti moko tumbi zamba.
Mais or, pour passer la balmet, tu vois, on a belé. Fallait qu'on était moko. Mais almet, il m'a dit que zamba. Pour nous, le ba circonstance na bata un vie changer ka. Lobe zala ya nzambi. Bino bat bosala ba to mabe. Parce qu'on a position force. Yebake vie baskilaka. Lobe se retrouver dans la position moko autant so ndimagité pour yebakité. C'est ça. Moi na bato sele musala. Et comme vous foutez mbongo, bosakani na pour nini pour na position faiblesse ana mukandate. Et boza bato na nzambe. Bo monde bat bo fingisa église. Bat bo fingisa kombo Yesu. Bango. Bible zoloba bo se méfier pe bo kima bato basala ba scandale. Ya omoni Bible zoloba scandale ko ya. Mais manam toza la sija scandale parce que scandale est beau maka. Le loba am kombe ba okufa likolo ba scandale ba pasteur na ba prophète. Pendant que je vous pendant que je vous parle, ba panel les airs au pela na ba live. Ba minia ba mati ba minya. Manzambi, Blaise, moi si nae, na ba batu misusu. Pona rola qui sa comment ba amabe. Mais ces gens se font appeler serviteurs de Dieu. Baza na église. Ba milliers de personnes bala na bango. Blaise manza na ba émission ba live va salara ya ba prière. Tala batu na line. Ba rola da ba prophétie. Yango ezara pasi. Na bato oba ko sambela aveuglement. Boko kende ngulu liebi bonieba niama bato baza mayele était sans intelligence. La Bible dit l'homme ne donne que ce qu'il a. De telles personnes bato motindo boy tango kino landa ba prière et pas na ito azochoma boko communiquer oni na ngoma. A communiquer oni na minito bandeko ba panel les européens. Nani ote prophète. Bomono bo fingisa kombo Nzambe. Bo fingisa kombo Yesu. Ya mamingi eza pasi. Eza mawa eza pasi ba ifongi ba koloba te ndenge. Ba ifongi ba kosala ba émission te ndenge. Ba biloko motindo boy. Toloba te. Soko lobi oto yo ko juger. Ba biloko boy. Bato na Nzambe soi-disant. Nde ba osaba makambo yo. Ya pasi. Eza mawa. Ba live ezo toka na YouTube. Ba live ezo toka na ba TikTok. Batu ba yebi keno. Ba bless bana ba bato sérieux. Si réellement ba passer na bino des armes be po boye ba Nzambe te. Mais tombo motanga kombo Nzambe to be kombo Yesu boza ba modèle. Comment se fait-il bino tombo boza na mokili ba misia mokili bazo yemba bino boza kana kata ba makambo. Ba chèque kimoyipi koboma et autres. Ce que lelo bo komi na église même réalité mais finalement conversion on bino to ko changer to ko bongo na to ko sambela on ya bino. To lo banini. Ya pasia ezama. Ya moni ba balise des fois ngana kamwaka tango ya osala be mission mususu ko pelisa munoko lo bebele bilo mususu na logique yo am to lo bela ngote komona ma mobile no salaka am to lo bela ngote yo mto ya ko beta to lo ke no mobile no trompa yote video mo tambola yo bo se interview na mondele mobile no basine ba prochaine parce que beloma mais ye mo alinga basite a trompa ta sala bilo na te siko mama mo motindo bo tu vas dire quoi Sony Nzambe. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international Papa yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekulusu konanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitana se Olata nzoto poyo bikisanga
nakita na se pozwe sika nanga ofuta nyongo nanga nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Maintenant tu m'as rendu intouchable Maintenant tu m'as rendu invincible Aliwana yo to komine la santu Lise kwa na yo to komine balongi olatike mo vanzi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo ntongo pe popa Zambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo ntongo pe popa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mes pensons sont na se métamorphosé osimimo sambwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui Nzambe tango akufi badeptine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo pasi alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te oyo milimo mobe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi